Kamele tata mobimba mibutuku motoba 60 ans. Bangala baka miso makasi. Naye komona moswahili miso makasi koleka Bangala. Afongo miso ta miso bomenga nini awa. Boni boye koma kambolo kwa bato to qualité. Mbongo emonani. Misale monani. Monani te. Ako tuna biso pe na lolanda nyonso na eko saniya. O dimbongo na biso ko tuna biso ko sani. Eko pesa ngankanda. Bandako. Abi bakomo tanga makambo na ye mosusu ali mabe. Bakotanga makambo na moto abula matari. Mokonzi ya le pepe d'abord na lingomba na ye te ali bato bako koki kokanga Kongo te. So moi liboto na bino moke ya IDPS boyoka ni ali te bongo na kuna likolo mboka boko pesa bisoni. Tika ni bango. Composition ndenge nini ya ba mandataire public. Saki bino banda kalate bokonzi ya Kabila bondi makate. Oh na lobi bokonzi ya Kabila bondo finga ngatongo tipokwa elembo mosusu yango wana te bokonzi ya Kabila. Yango wana bilembe ko bimana no esilite. Elo kwa bikamu site. Oh Yesu akosa. Lukani bato le pepe d'abord tuna bango. Tuna bato ya pepe d'abord ba awa na limite bazanga kate tongo tipoka ba wana baba na samoi. Boko moya makamosu baninga na ngai ya IDPS bokolela. Boko tuna tata na biso mokonzi le pepe d'abord bonyo kosa biso boye. Yango wana apesi bino mosusu. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Mbote na bandeko balandi nyonso bayebozwi libaku malamu ya kolanda politique info biso awa na Afrique Info topesi bino merci na bino nyonso oyo penza bozali ko s'abonner bino ba oyo bozali ko luka toujours kozala au cœur ya actualité lelo toye awa na sango oyo ekomelaki biso bomonaki ba publication na biso ya lobby ezali penza pasi kobungisa moko ya bayi politique ya minene na Congo démocratique ezali bongo papa Pierre Lumbi wazaki secrétaire général ya Ensemble pour la République oyo tosalaki ba émission mikoleleki ebongaki sortie officielle et ça la juste après confinement à Wakalate kasi na yango toye koyamba mwana mboka honorable Mike Mukeba Inkoso lokola yepe azali moko ya parti politique wana to solola naye pona tina ete atalisa biso oyo penza yoki sima ya koyoka bobungisi papa Pierre Lumbi. Honorable Mike Mukeba mbote na yo. Mbote mingi ndeko ngai. Boni santé. Nkolo ko batela kasi koko kubanza tena sango yo utukoloma. Nzoto ali kolongono kasi molimo etungisami na kobungisa oya biso moto monene Pierre Lumbi. Voilà, oyokaki sango lobby ndenge nini et puis réaction na yo du coup ezaki ndeni parce que azali mokambi ya etu ya esika oyo penza ba ponaki yo lokola mokonzi molobeli na biso awa yongumba mokonzi Kinshasa. Na yoki pasi na motema apena lobby yako pole na mwasi na ye na bana na ye na libota na ye mobimba na ndeko na ngai Benjamin oyo amema ngai epa ya Pierre Lumbi na ndeko moko a moto ayebani te ye moto ntango akolanda ngai na etando eke ake kobeta lisolo
epai ya mbunda mutu abi namoni elenge moko akobunda mpe na kolikia te soki aye pembeni na yo bokosala mosala mingi bokokenda liboso nde ndeko na nga Benjamin moto alobanga kuna yako mpe na ye. Voilà, ndeko Mike Mukeba honorable na koyoka banungunungu toko confirmer yango te mais communiqué oyo ya annoncé officiellement babiki ezali COVID-19 nde ebomi ye to kolik ya penza to pesa yango crédit kezali ya solo. Ndeko makambo na bino ya ba réseaux sociaux eyi na bikoma ebele moto ya kotaki na lokasa ya minganga po ayeba eloko mbuta muntu akufeli ayali te nga na yawa te mpo na koswana eyali ngonga ya mawa eyali ngonga ya kosenga nte nkolo alendisa biso mitema na yawa te mpo na koloba akufaki na maladi songolo na bokono boye ndeko asa akei kulutu mbuta muntu akei atiki biso tokokanisa makambo ezali ya motuya lokola koyeba nani akozala mokitani na ye na kati ya lingomba maye alaki nango na makasi ya mosala eyali pete te kozwela ye mokitani tosisa matanga toluka yano na motuna wana na mituna wana lelo Kongo ebungisi mote monene abundi etumba mingi na kobimisa nyonso lelo te oyo tosali na mwa pembeni na mwa zonga na mwa molili na etumba sese alaki nango bato bakoyebaka te mosala oyo asali makasi na kobombana bokomona mayanga nye kosama selse ya kobima akoloba bato bakotamo moko eyenga bato bakoyeba epai ekouta te toalaki na ye na kati ya mosala wana ngai lokola motindami kotinda ngai na nkuku na molili nde nakopona bapanzi sango misato mibale bao nayebi te bakenda koteka biso te na kanyaka nde tokoyeba epai bato na sese baya kobombana tokei balobi mpe topanzani na lombango te bato ya kabila baya kolokota biso te asali mingi esengeli lelo topesa ye lokumu te tobanda kotuna akufi na covid yali liwa lokola ndenge bato bakufaka na bokono mosusu ngai nakolekisa ntango na ngai na makambo wana te tozala bakonzi bapesa biso boni tokosala matanga bongo nsima toyeba boni tokosala po te tozwa mokitani na ye. Malak matondo mingi tozali kopusana parce que ndeko atiki biso azali maire papa azali moto yo to regretter ba valeur ba incarnation bato bakoyeba ke depuis 2007 na liwa ya Nkondo Samba Kaputo azwaka poste stratégique moko ya monene na mboka oyo tozaki na bosenga na ye nanu pamba te ye penza nde tozaki kolika ke ayebi ndeko Kabila malamu po azalaka na poste trop influent ope lekela mokili momba kokaka kotika yango ntango amona eki mambo ezosimba te toyebi ke liwe eza ya nzambe mais regret po na biso to po na yo ekozala nini parce que bato bande kozela ba secret d'état ba nzela oyo ekokai kolakisa peuple congolais etali basekele ayebaki akei nango ba mosusu akomi buku to ayebisaki moto nayebi te koluka toyebani kasi eloko yali pasi na motuna otuni ayi tobungisi moto ya monene sika awa etumbe ye makasi nde toalaki na posa na ye mingi eyaki na mayele ya koyeba boni kosala po te mboka oyo elongwa na bowumbu ya bokonzi oyo ya bato bakonzi mboka na Kabila te mboka oyo ezwa bonsomi ebongo tobongisa nkita na yango kasi lokola babaka te nzambe asalaka moto yebe moko te moto nyonso ya mokili aya lokola bayemibali to bamisato nzambe akosunga akopesa biso mosusu ya mayele po te lingomba na biso ensemble po ya publiki etema te po te Congo esungama mpe na moto wana mosusu akoya. Matondo mingi, est-ce que na bureau politique toyebi ke parti na neza lancé officiellement te est-ce que toza na moto yo toyebi ke en cas ya lelo ndenge papa Pierre akei moto akoki ko remplacer to ifo basangana wana na koyi kokota masolo wana te boyebi te lingomba na biso nanu ebimi te eyali makambo ekomami na kati ya lokasa wana tokozela bulamatali ya tshali nzaka na ye makambo wana ekotala lokasa ya lingoma mpe ekotala oyo ya biso mokonzi Moïse Katumbi
To présenter pe ba condoléances na président Moïse Katumbi Chapwe to ebi ki aza penza abattu kobungisa ndeko Pierre Lumbi o alingaki mingi makasi osololi na ye est-ce que azali penza na lolenge ni président Moïse na dû yete na nzela singa na dû ndeko sa Moïse Kadela te na ebisi bango yako pole na ebite na biso banson ye monte meri ya kopasuka elaki mosali na ye ya liboso o azaki na loboko na ye mobali na kokabula mawawana na ye nkolo alendisa ye nkolo akopesa biso makasi po te tokoba netumba molimo ya ndeko ekei te kasi ali na biso molimo ne esika yali ekosepela soko tokobi na etumba wana tokomisi yango na suka yango wana tokozonga nsima te na mokonzi Moïse Katumbi. Na combo ya Africa Info pe biso nyonso to présenter ba condoléances na famille biologique ya Pierre Lumbi pe na famille politique ya Ensemble pour la République o to yambi moko na bango awa to yambaka yo awa tango zolo ba makambo ba ndako o esombami ya kamere tozalaka na Merlin na ba marche alobi ba kanga ya za na makala kasi to kamwe pendant instruction nyangwe 261 bato batala ka ba émission ba yebi kaka na même chaîne oloba nyangwe 261 263 267 eke pe kotanga makuna tokoloba ke ozalaki kaka na avance ya bokundoli makambo yo lelo Merlin avandeli na boloko po lelo ebimi en place te sikana na ngonga swa kwa makambo wana te na sina lobaka o bazuze baeko bato amoni bato bana matoi bato bana miso bayoki ngai na sina deki makambo wana pourquoi bakoki kobimisa Merlin vuvuté o toyoki ke babotoli epe esalelo ya ye alo ali mawa mingi yali ma mingi kovandisa elenge na boloko na mboka na ye sanza zomi na moko basambisi ya tate tokobunda kobima tokobunda kasi kobotola ye telefone po apublia ki alati teni ya bato bazali na boloko babike koki kobangisa bato po moto atiaka ye kuna azali ndeko molendo ya INC bato bazobanga ke soki ya bamoni lisusu bafoto na ye na teni ya baprisonnier ekoki kokundola lisusu makambo mosusu pendant que tozozela nalingi koloba likambo wana mingi te nakotuna nakokenda te kuna na boloko nakendo soa na Flori o ali directeur ya prison naboyi kotia mafuta na moto te pela po tango nakoba bako batala ya komoluka makambo mais vous voyez sika ya pasi ngai na ali na malamu te pona koboya likambo mingi nakendo soa na bakonzi courage na ndeko na biso Merlin vuvu moninga na biso toyebi ke nzamba kosala ngolu makambo ekokende bien tozali penza na climat ya mawa ya matanga tokokende émission mo mulayi te mais to simba mo actualité muke lokola tozui molu ya koyamba mais bo comprendre que émission auto ça qui en plus pour na ko rendre hommage na Pierre Lumbi au penza qui secrétaire général ya Ensemble pour la République o azalaki na ba ponomi ebele on te assemblée nationale pe ba assemblée provinciale kasi ndeko Mike Mukebai tozana na makambo wa pasi ya COVID-19 tozana ba crise awa wa budget zo kokate toyo kaboye ndeko Janine Mabunda sengi ba matisela bantoma bakeli mibeko $2000 na bamoko esali yo ndenge ni po mokili ezolela likambo wana na telemeli yango na pameli yango nalingi koyoka yango ata mokete na boka kimbela na lobi ko banda na mokonzi ya le peuple d'abord soko ya solo ba ali le peuple d'abord apesa ndakisa bakata ye misolo na lifuta na ye ya sanza te wa lokuta balakisa biso ya moke na o babombaka ya monene o babengi dotation présidentielle bakata biso banso misoto 10% to 20% to 30% soko mboka ya na pasi esenge toka bwa pasi biso banso biso nde tobikaka lifuta monene bakongomani o bali boyike ebele koleka bango banyokwamaka ekoki bongo te sika balingi bato bakosenga babakisa bango mbongo bayokaki malamu te budget ya mboka ekiti po bokonzi ya peuple d'abord mosala bayebi te covid eye kobakisa pasi kasi bango bakosenga te babakisa bango koto mibale ya dollar na koyebisa te ilunga ilunkamba yanula bango te misolo yali te pe ya solo yali te kasi bango baza autorité budgétaire bayebi te ke mbongo eza te wana kotuna nga motuna te nga na yanuli okende kotuna bango soko pasi oyo ya mboko bango bakomona ngo te pona ni biso to ali bongo pona ni biso bakambi bantoma tokota pasi bakongomani te yali mawa ilunga yunkamba na banza te okoyanula bango te mbongo yali te
Réalité. Balobi misolo wana ezalaka moke ezo permettre te ba vivre koleka na nzela bato bazosenga bino bambongo basalelaka bino milongo tongo butu moi bazwaki ko se retrouver te ba 10% ya ba parti misala ezali penza makasi ebo ko esenge batuna biso batindami liboso toko batindami toza mosani baza futa biso mbongo boni mbongo wana ekokoka te yo liboso za mosani baza futa boni ya liboso yango wana ya mibale nakoyebisa batindami nga mpe na motindami tobima na motambo wana bulamatali aza te po apesaka yo mbongo atangaka na bato oyo bakoya kosengaka wana etali bulamatali te esenge biso nde toyeba mayele nini tokosala mpona kobima na motambo wana nzela ya kobima nango eyali ya kobongisa Kongo mpo bato bakoyepa na biso pani mpo bango baa na pasi biso so tozwi bokonzi mibu mitano mboka ekendaka liboso te yango wana bakoyepa na biso esengeli tosalela bakongomani mboka ekenda liboso toa na motambo biso na bango bakoponaka bato mpo moto ali prezo akabaka nakokabelaka bino mikolo nyonso mpe ntango to bato topesaka bato boni ntanga bato yango mpenza ya solo opesaka boni ozwaki mingongo koto mwambe 8000 voix yo okabelaka 8000 personnes chaque mois te eli na mwa mangomba bato basi basangani bayebi te tokendaka kuna kozwaka mbongo esengeli koteya bato wana kasi mingi kobunda po te Kongo ekenda liboso ndeko kwa Eliezer azwa 34000 voix soko abiaka bola mbongo na ye tika boni yebisani ngai azwaki 34000 voix soko abia pesaka bato bapona ye esengeli koyeba koteya bakongomani na nzela ya solo mpe tobunda ya mboka ekenda liboso toa na kati ya motambo na biso na baoyo baponaka biso bango bakobana te bakobikaka na koyaka bandako na biso yango bakolinga mi kopona bato bakabelaka bango nzela te bapona bato bakobongisa mboka po mboka ekela liboso yo olingi tolingaka preso mingi akundaka bato yo olingi mpe bakundelako bato yo olingi te bapesa mosala obima na kimobola omikundela bato na yo omikundela mokolo kokufa yango wana motambo wana esengeli kobima yango oyoki ngai ndeko kasi bulamatali aza te po abanda kofuta biso ebi babi bato bayaka epai na ye malamu babakisi ye mbongo bato yango bayaka baboni baboni mpo bulamatali azwa atia na moto na biso nyonso mbongo wana bakobakisa wana po toyokabelaka bato boye si mbongo wana ekoki kotonga balabala mutuka ya fufu eleki wana eke etekami kita ya mboka eke liboso tokomikosa esengeli tobima na esika oyo kobima na esika oyo esengeli tomitumba mbeka biso baso tokabola pasi bakongomani ase na bino mwa liboka ya likolo soko mpe na biso na ngai na kati mpo Kongo ekenda liboso kasi mbutu euti koleka na Assemblée nationale tomoni penza poso eleki bapulusu baye wana kotonda ebele na ntina te fo badestitue ndeko Kabund na lolenge elongo bani teke kosimba conseil d'état ezaka ke ndenge yo po kende kosimba cour constitutionnel opesi nzela to estambolaki na lolenge opesi nzela moko te soko moto bapesi ye etumbo azali na nzela ya mibeko babuki mibeko eyala ndingisa ngai soko Kabund amoni te etumbo bapesaki ye eyali malamu te ya nzela ya mibeko eyali na ndingisa Kabund akenda kofunda ngai na kobetele maboko eyali po te tete eyali moto ya IDPS ngai nalobake kosala nini kuna bazuzu nde bakata likambo yango na solo ngai nakobundela mboka ya mibeko eyala moyini na ngai eya moto toyokanaka te soko bapesi ye etumbu na nzela ya mabe na osepela te ngai alobi te ete bapesi ya nzela ya mabe ngai monakataka makambo te kasi lokola ye alobi te bapesi ya nzela ya mabe akei nango mpo bazuzu eyali malamu babe akendaki na conseil d'état ole ya cour constitutionnelle yango na bina yo bazuzu ya conseil d'état bato bakoloba nakozela baloba oyoki ngai baloba te eyali biso te bato tsengeli tosimba likambo oyo esengeli so akendaki nzela ya mabe na conseil d'état lokola bato bakoma oloba boye si bapesi ye mayele akenda mpe na cour constitutionnelle ezala sanza motoba so osala motoba okei te nde likambo ekwei na mai sikoyo likambo ya na moto akomema yango so bakomema yango na nzela ya mibeko yali malamu te na nzela ya balabala koyaka na bana bawewa napesi ye ngai maboko na bi kendai nango na nzela ya mibeko soko bazuzi bakozongisa ye baninga kuna batala te bazongisi ye ondira azotelemela mokonzi na ye parce que déjà batiaki candidat wana etali bango wana etali ngai te wana ndako na bango bayokanaka te nayebisi yo bato bakokumba Kongo te so mwa libota na bino moke ya IDPS
boyokani ali te bongo na kuna likolo ya mboka bokopesa biso nini tikani bango biso tokolanda bango esu te bakongomani bamona mokonzi ya le peuple d'abord na lingomba na ye te ali bato bakoki kokanga bakongo te oki ngai yango wana tokota makambo wana mingi te esi eleki nakoya kobakisani bakongomani bakomona bango ngai nakobakisani matondo mingi honorable Mike totalaki awa na campagne électorale penza tata mokonzi ndeko Félix Tshisekedi alobaki soki azwi bokonzi akokanga aner mais lelo yo na Tanganyika eza na ndeko mobali moko babeti ye bakotisaki ye na boloko ya aner pe na lolenge tozali na bilili wana ezali penza pasi est-ce que ezaki discours ya propagande to ezali makambo ya so yo zoya kotuna ngai yo yebe pa mokonzi ya le peuple d'abord akate kenda kotuna mokonzi ya le peuple d'abord olakaki tokokanga baboloko wana nyonso oyo ya molili wapi yango lelo lukani bato ya le peuple d'abord tuna bango tuna bato ya peuple d'abord ba awa na limite bazangaka te tongo tipoka ba wana baba na samoi kenda kotuna bango ngai yanga na te na bi penza ambadi kenda kotuna bango bokonzi na bango yango wana mbongwana yango wana mboka ya mibeko yango wana kenda kotuna bango tuna mokonzi ya le peuple d'abord oyebi pa alaka te soko ali pa bonanda ko na ete akena oyo nanda kwa misata ke oya yepa koma kwa kabila kendo sa ndako mosika libanda mboka ntele o kati saka mboka momba bopoto yake pa boy landa yukuna na ntele okingai to komata na banzela ba réseaux sociaux komela ni kamera sa ibse bino talinga ba réseaux sociaux mingi akotanga honorable Mike Mukebai tozo kende penza na kotika yo pour émission toyaki plus pona makambo etali papa Pierre Lumbi o atiki biso mais to simbi lokwa tozio ozali moi politiki to meka ko simba pe makambo toyebi penzo lingi koloba makambo yo ya ndeko Vital Kamerhe te po loba yango ebele kasi lokola moto ozali leader d'opinion les 20 bakokata jugement wana tani kama koloba te ata moke toko za basuze tenga lobani toko ya basuze bosenga na yo pona eta ya mibeko te toko za basuze loko na moni batalisi te kamera boy na likambo 57 millions oh ya Samibo mbongo yaki 57 millions te mbongo yaki 26 millions abimisa ni mbongo wana akomi mokanda akotua na seni mokanda wana okomi yo akina ndingisa kwa mokanda wana mobeko ni epesio ndingiso komango mbongo emonani misale monani te akotuna biso pe na lolendo nyonso na ekosani ya odwi mbongo na biso kotuna biso ekosani ekopesa nkanda ya mibale mbongo ya muyima balobi te bakobimisa su mbongo pona mpako te ya bokoti ma biloko na mboka douane aria ba ebite te na komaki kuna na deja ba bite to kofuta te bongo yo milioni mobimba ya dollar oyo ya bimisi na muima pe komi kuna esali musa mosusu yali mawa okingai bandako abi bakomotanga makambo na ye mosusu yali mabe bakotanga makambo na moto abula matali pe yena Félix baka ndenge nini babi tosombi ndako monene kuna na mokili ya France na Paris obi na yebisaka tata moko soko yebisaka na ndenga banike tali biso nani j'ai dit au président et puis directeur de cabinet na président et puis so ngo somba ndako na yo okene ko betela eli solo boni boye ko makambo lokwa bato to qualité oyo ko betela eli solo na yebisaki ye na kozwa nyongo na banki ya Filen First Bank etali ye na nini boni makambo boye ndako ngo siko osombi mutu ya boni poko bongisa ndako apamba 1,300,000 euros mbongo yo ko defa na Filen First Bank okozongisa ngo na mbonga ni mbo yebisa biso ndako ngo mutu ya boni yo kozongisa mbongo wana wapi ekouta wapi oyo kozongisa si ba defa ko bina kozongisa na lifuta na suka sana yo le kaka obite bafuta ka oka so 12,000 dollars so 12 millions de francs bongo nyongo munene bongo yo ko kozwa okofuta ngo na nini kaka maloba na olo baki awa ale kaka wa na ndako asango moko alobite ye bafuta ke mbongo moke bongo ndako motu ya bongo asa kwei bato nyonso bandeko banoko bana kazi basombi so bandako bene le ko mbongo ebimaki wana ebongo mbongo ya mibale o alinga ko bimisa soko sele ya lugulu te mbongo wana ebimi
57 millions oyo mibale oyo babia compagnie Ousmane wana linzaka wana ndenge tata kamero tiango pa ovani soko Félix moto akotinda etali yo comme na linzaka yali yo ye moko alobi abi bato nga baki babimisa mbongo soko likambo wana yali mabe bango nde esengeli basamba po bakoye pe koboya mitindo na ngai bango bandimi kaka lokola yo pe Félix apesaki yo mitindo ya mabe yo osaleli yango okofuta abi bayini ende na présidence baza na jaloux etali ye batindi yo na mibu ya aza nango wana Félix akotinda yo soko pe ya soso alokuta na yebi te okomona te makambo eza mabe yo kosala yango wana ya lobi bongo pona baningati yango ya lobi eza pe ka solo pona yo moko okofuta yango yo moto sali okomi yango etali biso te mbongo ya mibale 57 millions ya Ousmane wana somo kaka ye moko avandi ye moko akomi mbongo ebima babimisi milioni mibale ekendani wapi eloko nga na moni pa ya kamere imisali ngai alimbisa ngai na ndenge ya koseka boye na kisala bato babaka te bangala baka miso makasi naye komona moswahili miso makasi koleka bangala afongo miso ata biso bomeli ngai nini awa makambo ala kosala kosombaka pauni ya talo aya lati mwasi ne na kingo moto akokamba bato akosala makambo bongo abezaki bakado ya libala makambo akosala bakokende na masuo oyo ya moke babengi kano rapide na mwana po alakisa mwana mbuma malamu mwana atambola malamu mwana masaro bokokende ye na kano rapide bokoseka kamele tata mobimba mibutuku motoba 60 ans bakeye akoseka akamati luneta mino atie na miso akotaka biso mwana akotia to elonga bolongi nini bolongi nani na pasi oyo bakoma makambo akosala wana akomona ngo malamu po atuna biso bomemeli nga nini awa bosoto ya ndenge wana mpo na kolakisa bana na biso te soki okomi dikaba tala ndenge osengeli otambola esengeli kosukisa ye na makambo wana mingi na makambo oyo azali evandeli na ye esengeli kokata yango mpo bana bayeba te mokonzi ako kotambola bongo te akotuna biso asali bato pasi na motema ndenge akosaka te asakali na mboka alakisi mwana na ye bizaleli mabe masaro mwana akokende pa balanga nzembo akokaba mission akobamba mission mituka ya minene pe akoloba motuka olokwa motuka ya Félix eleki pe ya Félix tala makambo alakisi mwana pe naoki mwana wana kosamba bio c'est Vital Kamerhe qui m'a élevé, il m'a appris le sens de la vie. Sens de la vie yo Kamerhe atalingisi yo yango wana ata mokete conseiller j'ai dit bafuta kembongo boni te conseil j'ai dit bafuta ka mbongo boni okoya kotuna nga motuna encore koto moko to koto na kama mita $1500 asa mibu boni po mbongo wana bomba mater kutonga kosoba bandako ya milioni na saka na Sonas bato Sonas boni basi basobi bandako ya $500,000 difuta boni ya malonga ya Sonas po okosoba bandako ya minene bo bandako tuna ye bafuta ka yo boni na conseil j'ai dit na Sonas bazako futo boni akosaka ba kongomani kwa ko bataza ko sa na Sonas mosa na songaza noko nanga sa na Sonas te lelo akomi pensionné à Longwe asomba benda ko ya bandalo bandako ya bandalo banoko batika yango asomba ngo penele kwa kala tango bazaka na makoki ya kozwa mwa nyongo na banki Sonas e kono sombi so lopango monene mi bare mi sato mine abio ima Kamerhe ne vous a pas appris les sens de la vie abomisi mwana mabebisi mwana wana atali oyo babimisi na boloko akobika esu malamu te po asa akomi na lokoso ya misolo ebele ate otie na mosala sa bafute mbongo akotonda te esengeli bayemba yaka baka mbongo omonaki te na ndako na ye atwi mbongo atie molai te awa akomekisa na mwana molai ya mbongo na molai ya mwana mbongo eleki mwana molai ta nde Kamerhe abebisi mwana yali mawa mingi kotuna biso te po ani bamemiwa oyebi tina makambo okosala yaki malamu te kasi mpo na oyo etikali bazuze bato akokata matondo mingi tozosilisa kasi ndeko oyo ebongi mokitani ya Corneille nanga na seni auti koleka na bamingongo sambo mingongo motoba plutôt esali bino nini parce que catholique na SSC baboyi abimisi lokasi alobi likambo wana ekoleka te eloko toali nango posa ezali nano mbongwana tosala mbongwana na makambo etali maponomi towana posa kotanga bakombo ya bato te yango tolobi eloko wana ekoleka te tokotelemela yango
toi na posa tete bato bakita esu na balabala makile tanga ndenge bango bamesana soko boye kosenga likambo ya lindingisa na bino na nzela mibeko babeti bato masasi kasi bapusa biso te wana te po soko toyoki te bango bayoki te tokokenda wana tokoyani na balabala libozonga koyani na tokoyani na ngai alaki yo ngai moko liboso na kati ya balabala okomona ngai toyambaki bandeko moko ntango bazolobaki bapanzisango na 2023 bakoleka te eloko esalaki bie babi totikali kaka na mopanzisango moko Mike Mukebai oyo atikali kote ya pepe ngai nakoki kolakela bato te ngai nali nzambe te bao balobi bongo soko balobi malamu mpo na ngai pesa bango matondo mingi oyo etikali eza ya ngai te ya nzambe kasi bamandataire mpe babimaki motuna ya suka bomoni composition ndenge nini ya bamandataire public bayebisaki bino banda kala te bokonzi ya kabila bondimaka te oyo nalobi bokonzi ya kabila bondi ofinga nga ntongo ti pokwa elembo mosusu yango wana te bokonzi ya kabila oyo kolukaka so botuni obi yo omonaka te Félix moto ata mokonzi yango wana bilembo ekobima nano esili te elokola bikamusi te oyo yesu akosala nano ekomi na suka te bokomona makambo mosusu baninga na ngai ya idps bokolela bokotuna tata na biso mokonzi ya lepepe d'abord bonyo kosala biso boye yango wana apesi bino mosusu yo nzela te bakozwa etali bango etali ngai te tikani ngai bato baregrete komona bilongi oyo ya kala basanza nalobi na yo nasi na yanoli nalobi te bayebisaki bino te bokonzi ali na maboko ya kabila botiaki tembe yango wana nano bamoni te bakomona yango oyo mokonzi bango akenda kosala na nkuku na kikakati bango bayebi yango te makambo ya ndima kuna bango bayebi yango te yango wana ezobima moko na moi moko te tokoma na suka nayebisi yo mbongo ya bibende malamu mbongo ya bichele mbongo ya bichele babia kofuiner kaka dans le passé te abosanaka déjà oyo ese eleka yango wana azotravaille na moto nyonso abenga bino lamuka boboya kotia okobenga biso ntango okendaki na butu nga biso tolali pongi tokoyeba te fayolo asala zwi bokonzi nanga abimisa yango yo oke butu okei kuna oyebisaka biso mpo ya kobenga biso na nsima epai outi na kabila toyebi te epai bokenda boyebi te biso bazoba na yo toya kokota na katikati na kati ya engunduka na bino mpo tokokenda kobwaka biso soko na ebale soki na zamba tokoya te otuna mo bayebisaka tuna ondeko kamera baki apesi balakisi $250 alongoli bango na $50 yo lobaka 79 balakisi bazwaka mbongo wana te bazwaka mbongo ya na se ya $200 yango omoni tata moto obima makambo nyonso ya moto ata solo ebimaka moke na monoko na ye te nalobi bao bafutamaka te bayali 79 000 oyo bafutamaka te oyo baalaki na sanza ya zomi bayaki 79 000 oyo ya kobana epai ya euti nga nayebi yango te 79 000 nga naa na mokande yali ya nalakisi yo sika bakomi 144 000 baya koyebisa biso te coronavirus bakokaki yango te mobu eleki coronavirus yalaki te batika kokosa matondo mingi honorable Mike Mukebai tokomi na suka mbela na bandeko nyonso balandi oyo penza okoki kosola bango o balinga koyoka yo ndenge balandi yo lelo mbela nayebisi bango be yako pole ndenge tobungisi moto monene pelu mbela na ngai yango matondo mingi ezalaki honorable Mike Mukebai nkoso o penza ayanoli na mituna na biso oyo tobongisaki mokolo mwa lelo bososola ete tozalaki na esengo ya koyamba ye po ete lelo ebongaki toyebisa bino ndenge makambo ya politique ezali kotambola. Merci na équipe technique nanga, merci no Detlesa la Megan depuis Switzerland, merci à José Moulumba les Bogards de Birmingham, mobali ya Beni Barcelone na Birmingham, merci Emilia Masonama na Autriche, Père Louis-Marie de Jésus, merci na Emmanuel Mandanda na Autriche, en tout cas Bibi Nyenga la charmante depuis Angleterre, merci na bino nyonso ngana bino tokuta mbala sima, en tout cas Janine Glaoni Fer, merci na bino, merci na Francine Ngembe topesi bino mbote otika na kimia kande tolobaka mibundela poso mibundelité muto abundela yo azate peuple congolais puissance liloba eleki ya lisasi botika la malamu. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple.
Contactez Notariat Conseil et Assistance NOCA, NOCA spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalés sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.